na bilo bato bozuli baku na kolanda biso na mokolo mwalelo na Océan du Congo na émission la biso tolo bilamboka Congo wapi pa eto sombi tene kama kanisi na biso elongo pona koloba mai matali ekolo Congo lelo penza to kolobela makao maike o ezali koleka la République démocratique du Congo nani azali bongo kopekesa ete gouvernement ba biso ebimate pe nini ezali kosala mapoete ebimate pe to kolobela mai matali Moïse Katumbi pe Bemba Gombo bojoba babwango pe to kolobela nyonso o ezali koleka la est la biso to kotike le côté kasi na mokolo malelo na lingaki penza na zalanga mo côté to zala bongo na mo bundeli coordonnateur ya Masina quartier 3 o ebilo soboyebi ba résistant wa pepa ba bunda ka bitumba tango na lobi kombo bilo soboyebi ezali bobele ye nde penza to kolinga to analyser moi moke pe ayebala ko chingo ela biso nini penza mozali koleka kasi yambo to kotela mama ya likambango o yali ko boma mboka na mokolo malelo o Moïse Nangambola ya telemi bango na bemba ba ko sala bojoba ba komi bangalasa basi basili pela malili kasi ba koluka yola bango na maboko ya bato kasi peuple congolais lobi akozongesa moto na moto nesikala ye na lolenge oyo ye amisaelaki totala nanu passation ya pouvoir o epesi bato ya gauche mitema pasi toyoka pe maloba nini coordonnateur actuel alobaki ebongo tozonga Lamuka viva! Viva! Lamuka viva! Viva! Lamuka viva! 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 Vous parlez de maire du Rwanda! À présent, nous accordons la parole au coordonnateur sortant pour le petit mot de circonstance. Mesdames et messieurs, merci beaucoup, chers membres de la Mouka. Aujourd'hui, nous arrivons au terme de notre mandat semestriel. Et donc, vous avez vu ce que nous avons fait. On a travaillé malgré toutes les difficultés que nous avons connues. On nous a imposé les couvre-feux. Mais ce qui est important pour nous, la Mouka a réalisé des réformes, des propositions de réformes. Nous avons réalisé ces propositions de réforme, mais nous allons continuer. Et donc, comme j'ai passé les flambeaux au Premier ministre honoraire Adolphe Muzitu, il va continuer et nous continuons et nous sommes ensemble avec vous et nous demandons à ce que vous soyez là pour que le peuple congolais triomphe et gagne ses combats de démocratie, ses combats de vérité et ses combats de développement. Merci. Chers amis de la Mouka, messieurs, mesdames de la presse, je voudrais vous remercier d'être là à cette cérémonie de passation de pouvoir entre le président sortant, le coordonnateur Martin Fayulu et moi-même, coordonnateur entrant. Je n'ai pas grand-chose à dire aujourd'hui. L'essentiel est que le combat continue. Mais dans ces circonstances, je voudrais d'abord remercier le président Martin Fayulu, président élu et coordonnateur sortant, pour le travail abattu. En fait, il me lègue quelque chose qui me permet d'aller plus rapidement, à savoir les propositions des réformes. Nous en avons présenté deux, non pas à ceux qui sont au pouvoir, mais au peuple pour qu'ils les enrichissent. Et nous allons continuer avec deux autres.
nous allons continuer avec 2 autres. Le temps que je convoque la presse pour vous communiquer et à travers vous au peuple ma feuille de route, en fait, qui va sanctionner un programme de la MOUCA. Je voudrais tout simplement dire que nous avons 2 ou 3 grandes étapes que la MOUCA devra sanctionner, au moins la direction de la MOUCA. Parce que pour nous, la MOUCA d'abord, c'est le peuple, non pas. Bien sûr qu'il a la tête des icebergs, comme on dit, mais les icebergs, c'est le peuple lui-même. Nous avons 2 étapes essentielles. D'abord, faire nos propositions des réformes et passer à la 2e étape, celle de la pression nécessaire pour obtenir ces réformes comme préalable aux élections. Il y aura la 3e étape, celle pour le peuple s'il n'obtient pas ces réformes et qui n'a donc pas de garantie pour des élections transparentes. Ceux qui ont pris le pouvoir sans mandat du peuple et qui ont tendance à s'habituer à l'idée qu'ils peuvent proroger ce pouvoir sans mandat du peuple et donc proroger la souffrance du peuple. C'est là nous allons leur dire, s'ils ne veulent pas des réformes comme préalables aux élections, ils doivent savoir que l'étape suivante, l'étape ultime, et puisque le peuple nous l'a toujours dit, vous nous l'avez toujours dit, vous dites, donnez-nous les armes. Et nous, avec le président élu, on a toujours dit, les armes, c'est vous, le peuple. Et vous nous répondez tacitement, nous sommes les armes, nous avons la gâchette, mais cette gâchette, c'est à vous d'y appuyer. Nous ne pouvons pas nous appuyer la gâchette par nous-mêmes en tant que peuple. L'étape, la 3e étape, consistera à dire, puisqu'à la 2e étape, ceux qui sont là, on dit qu'ils ne peuvent pas organiser les réformes pour qu'il y ait transparence des élections. Et que par conséquent, pour eux, des élections transparentes signifient un suicide pour eux. Et parce qu'ils sont venus non pas par les urnes, et que par conséquent, ils ne partiront par les urnes, ils ne partiront pas par les urnes, et que par conséquent, ils nous imposent de les faire partir par la rue. L'étape suivante. Alors, la crise sera populaire. Et que donc, ils devront non plus qu'on leur demande d'organiser les réformes et les élections. Le peuple va leur demander de dégager. Voilà. Le peuple va dire, nous n'attendons plus rien de vous en termes de réforme des élections. Vous devez partir pour que nous-mêmes, le peuple, on organise les réformes et ensuite on passe aux élections. Voilà ce qui fera l'objet de notre programme avec la caution de tout le monde. Nous allons vous associer parce que ce combat-là est d'abord le vôtre avant d'être les nôtres. Parce que nous ne sommes que la tête de l'iceberg. Nous sommes que le porte-étendard. L'étendard, c'est vous. Et cette guerre, c'est la guerre contre le peuple. Vous allez voir que le monsieur au pouvoir et les nouvelles recrues à ce pouvoir. En fait, en réalité, ceux qui gesticulent là tous, c'est des marionnettes. Le prédateur, c'est la force d'occupation et ne sont que des recrues. Et les recrutements ont commencé à partir de Genève pour affaiblir le peuple afin qu'il s'organise pas politiquement pour la conquête de sa souveraineté. Nous sommes très conscients. Ce n'est pas nous la cible. Nous sommes trop petits pour être la cible du prédateur. Le prédateur veut la nation, il veut le peuple congolais et nous allons aider le peuple à s'autodéterminer, à chasser ceux qui sont là, puisque... La résistance, oyez! Oyez! La résistance, oyez! 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 Oyez!
mwana mboka na banzi tolandila bokebi passation elekaki peza kitoko po ete yo zalaki ngapela zalaki toyoki pe maloba ya mwana mboka muzito mon premier oya comme le corps de la terre à la muka po ya pesa kaka ba bombe alobaka mbala liboso e boujaka mokili alobi guerre to kozongisa yango na Rwanda to mona ki kuna bango so batomboka ki lelo lisusu abambi ya ye moko kaka na libango na bozwi kaka ngbende alobi ete lokola bango bafotaki bango te tokobimisa bango lolenge bango bafotaki na likambo wana koloba nini mbote na mwana mboka bongo ya mama molobeli ya mboka bonne santé peut-être là que ça mama maladi mokomi zote komi kotungisa kobanga pe koti ya po kobanga pesa ka bongo yango bimisi ba maladi kokima mwa kobanga normalement naza mutu na tango naza kosala makambo soki ningani nzoto eza masumu kobanga kaka kobanga ozanga te yango ndi komi komema biso oke nzoto etungisama lelo na uti na perfusion na l'hôpitalo mais lokola momesano esengeli toleka kaka na bitandeke mpona kofungola malimatali mboka na biso mpona koyeba kokundola bisika lokuta eza kouta mpona bandeko nyonso bayeba ete mboka na biso ekomi na etape nini mpona audition malamu. Vraiment voilà la tout qui motuna kastuzeki oyanola mena kombole Yesu Kristo na banzi ete maladi makosila zwa kisi po ete sengeli kisi kasi na molimo yemoko akusimba po ete ya telima kama mitali milimo boni to kolanda video mwana mboka pesi lisusu ya makasa lobi bakota ki na mapona mite po ete bango bavotaki bango te toko bimisa bango cette fois ci na balabala est-ce que ko sala mato ezayeka maloba asepelisa biso bobo mesana. Vous savez, il y a une adage qui nous dit que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Le premier honoraire, le coordonnateur actuel, mon premier, Matondo Mingi Mokozi Nangai, Bisika Osimbi, Bendele ya Lamuka, Bisika Ozui Kilo Munene ya peuple congolais, Bisika Ozui directive ya Komema Biso, Poto Kende Kobunda Sika. La personne Mbote Mokozi Nangai, le premier, le coordonnateur Adolphe Mozitumfu Mopa, Maboko Yango Yango Wana na Tindelio. Mwana mboka na Koloba na yo boye ke le premier honoraire, là, le coordinateur de la Mouka, Adolphe Mozito, il a appelé ça toujours la bombe. La bombe. Il a appelé ça la bombe, il y a un mouvement l'incomparable au Congo. Alors, il y a des soboye, bande kowana, bazwaki bokozi, na muibi, bazwaki bokozi na maponamite, bazwaki bokozi na balabala, toko bimisa bango pe na balabala. Lelo boye netozali, azana préparation, yako bongisa mukolo, on a kopesa biso ndingisa, bimana balabala auto mettre fait na moyibi yande ko chilombo na mobali na ye Joseph Kabila kana wana ba se contredire te mona mboka po mikolo mileki ba ki réforme langage vene wuti wapi ba monde déjà échec la bango pambate na ngambo kula balobi bango ba ko sala réforme ya lutundula et non réforme ya fayulu na ngambo pe sikoyo ya bato oyo pe ya IDPS balobi ba fayulu po baso tchaba. Cela veut dire bango babale bazali bato ya lokuta poete na bokonzi bango pe réforme na bango ba reconduire Kabila 18 Félix 18 mois. Ça veut dire ba ko reconnaître bokonzi ya Fayulu po ba benga kapé Fayulu tongo midi poko. Matondo mwana mboka le président élu Martin Fayulu mokonzi nangai matondo mingi mokonzi bisika okolanda nga na mokolo mwa lelo le premier ministre. Le coordonnateur actuel de la Mouka et le président élu de la République Martin Fayulu va proposer déjà Makamwana et comment à table. Pour le moment, nous attendons Mukolo Bakofungola. Dossier wana pour que tout vende la réforme wana. Wana ceux qui bakolo babongo bakobanga maloba ya président élu Martin Fayulu parce que yé azamutu moko azakana détermination ceux qui a lobby likamuli comme katina suka réforme et ko salama. Bako sala réforme ya le tundula te parce que aujourd'hui nous ne voyons pas le tundula, aujourd'hui nous voyons le président élu Martin Fayulu. Oyazali Nassima peuple congolais. Quand tu lui dis, c'est qu'ils ont vraiment oyo, ils ont claté, ils ont impressionné le peuple congolais. Le président, quand tu le parlais, il faut que l'ennemi va bouger. Vous savez, bon, le quoi la zappe, mon ennemi a zappé mon bali, moyen de mangon en balamoko, ils ont été. Mais il y a bien que réforme, il y a président élu Martin Fayulu, Ndenga Singaki, et Kostra Mabongo, et Koti Karakaka, rien va changer. Tel qu'il nous avait dit, et Kostra Mabongo. Il y a accepté Félix Attaque président, na Kabila a ça 18 mois. On a négocié ça. Le président élu n'acceptera pas en aucun jour que Ndeko Chilombo a la présidente à Tamokolo. Mais la réforme, elle a la place Mokoana accordé bango soki bandimi basa la négociation après c'est bango 18 mois ya ngonde sko batu batelemeli babi mais place on les a déjà que boko lo ba mosusu pe boko bosa na ke boza kondima bokonzi ya Félix aussi lota koto yo fumo palobi akotaki baponaki était sengeli balabala
va se contredire quand la place en a yeba. Matondo mwana mboka contradictoire na kati wana ezalite. Réforme ezali nini? Réforme ezali maloba ya mutu aza kopesa pona kobongisa bisika oyo ezali kobeba. Lokola za bolingo peuple. Lokola za soutien peuple. A limité que toke na ba brutalité, a limité que toke na ba bombe, a limité que to sala makambo lokola eza ko sama na est. Présent à lingi to mettre nyonso na logique. Nous sommes des humains, nous sommes des responsables. Toza na base, bazana base, bazana bana. Bien que ngana balana nous tena bota te mais nazana sima na bango parce que bamboule ko na ko bala. Alors présent a proposé ki bango per le baki na bango, nous allons réformer des institutions de notre pays. Pourquoi? Aujourd'hui les pays ne marchent pas toujours mal. Et ça là qui est passé en tant que mokonzi mboka. Et ça là qui est passé en tant que mutu oya zana posa ya population, azana soutien ya population, yango asenga ki na bango, baye ba ko réformer biloko nyonso, ezala nyonso égal. Pour que tokende na maponami malamu a conduisant Félix comme président de la République. Yango a conduire Félix lokola président de la République té. Félix akoya lokola citoyen congolais. Akoya lokola mutu nyonso ba vanda ba bongisa ba tala bisika nini makambo ko simba malamu té to réformer makambo nyonso to yeba ko sala nini esengeli pona biso potokende maponami malamu. Voilà un peu l'éclaircissement on a copé ça yo on a kotala eloko sengeli. Je viens pour la malobaya mon coordonnateur Adolphe Mosito ou ya loba ki na bango que non Félix a besoin ki bo konzité a lokota ki pouvoir wana balabala to ko bengane pe na balabala mais maloba wana mi baliza ko balana parce que quand le président sabote le pouvoir de Félix Tshisekedi Adolphe Mosito aussi sabote ça. Mais balanité ndeko langa balanité pour une réforme beaucoup ndima que Félix est président de la République. Mais si koyo ndeta bosale ba réforme so to tangi réforme voilà eza na place moko o ba pesi bango 18 mois. 18 mois na sikoyo. Félix akozala nani? Kabila akozala nani? Président Eli akozala nani? C'est place onde la réforme o epesa biso passe. Il y a 18 mois wana Félix akozala nani na 18 mois. Na yebisa ki o mikolo mileka ki que non. Tango tona kinga mutuna lobaki est-ce que na 2023 élection vous allez na yebisa ki que maman biso tozo préparer pour na 2023 ti. Vous savez que mutu po aussi c'est mayeli. Faut que ça les stratégie moko ko tango sana yi. Donc tout ça ce sont des techniques au biso tozo préparer pour to yeba y place ya vendeli. Parce que pour le moment a commis tantôt kotoyo, tantôt kotoyo, tantôt koto. Alors le président lui a très sage. Yango a commis kotambu ça na malembe ayeba bisika azako chité pour que to récupérer le wana après tout ça fait parce que Félix va sortir a kobima na mboka na biso kala mingi te mais ngapena ebiso ke na mikolo misali ko ya Félix pe ba ko sala pe maele na bango pamba te Kabila ali pembele eko coacher ba ko accepter makambo ya président mais après 2023 c'est quoi ceux qui va accepter après 2023 boya boko bimisa trouble to boko sa bon pour élection en 2023 ko zalaté élection en 2023 ko zalaté wana selon bango biso Petro Baki on ne va pas arriver à 2023 na lobaki loko na mikolo nyonso ndenge le coordonnateur à la muka lobaki na biso mukoleleka ki non toko bimana balabala yo kasi balabala wana ko zana 2023 non kaka sikoyo quoi le biango il y a peut-être ça quick makila nazo bimisa population na balabala quand tu l'as dit ça c'est que toko bimana balabala pour chasser Félix alors biso likaza biso 2023 ça nous tira quoi makambo 2023 pour na biso etali biso te c'est que ceux qui to bimina balabala wana ko zala balabala te balabala wana ko zala quoi chez parlement to banola na parler du peuple comme ça Félix ayeba ke pays oyo peuple alingi ete akanga bagage asala nini abima comme ça to kena na mapona malamu donc ndenge mfumu pa za ko milengele pona ko benga bisoto ya kokuta na ye cela veut dire akopesa mot d'ordre mbala moko akopesa mot d'ordre mbala moko poto bima na balabala parce que balabala turo yo tozo sangisa makambo beni makambo botembo makambo ituri kanda ba Rwanda kanda Chilombo kanda Kabila nyos tozo sangisa ngo après epesa biso sikoyo oto benga colère tobimana balabala tosilisa nyonso après toyebani tokosala matondo na mwana mboka mfumu pa yandi kaka bauve Fumu Mozitu, mon premier honoraire coordonnateur actuel ya la muka Nzambe ya Lola Azalanayo Mpungu Tulendo Nzakomba
azala na yo abatela yo vidi mukulu asimba yo pamba te maloba mayo maningisaka mbala oyo toyoka yo ndeko koloba ndeko yo mutolobaki nango bima moseya lobi bolobaki fumumuzitu aza escroc lelo bobengi ndeko na ngai ce sont les imbéciles qui ne changent pas. Mose Laurent Désiré Kabila akotaka la ba Rwandais ba proposa ka biloko bazaki na ba compte ba alliance metango nyati mabele makila ya mwana mboke sali bomona ki alobi guerre et kozala long et populaire petozongisa yango la place eutaki. C'est par là tozolobaki na modèle nyonso oyo congolais akoyo koya poto bikisa mboka tokopesa ye maboko kasi ya bino na Chilombo te. Mwana mboka sikoyo mekana koyebisa biso nini mabongisa mipamba te tozali koyoka mwa nyungu Moïse Katumbi alobi bino 3 mois et 6 mois ezali boni lelo matondo Moïse Katumbi na ibisaka yo mokolo wana ke koya Moïse Katumbi na lamuka et c'est parce que Alexis Ntango Mwamba pekisaka ye konyata makolo na ye na kati ya isika oyo na mboka. Moïse Katumbi akimi mboka na biso c'est parce qu'il a volé. Vous savez na ba ne oyo Moïse Katumbi azali gouverneur même na football ya Mazembe il y avait un changement. Vous omona ba saison nyonso Mazembe azo coupe parce que il livrait des minéraux. OK. Pour le moment Omoni Mazembe ba match non ça obeta azozwati. OK. C'est parce qu'il y a eu la tricherie. Tango Kabila tindi le gouverneur ancien gouverneur ya Congo central. Dans ma kola ba putu c'est bien ba putu trésor putu ba nego tambo na pena minéraux. Non so wale zaki pona minéraux. J'espère na tango wana zako mona ba putu ba wera solo ba koyeba bango ba fali po ba lelo ba yemba bango suti. C'est parce que mo cause na bango zaki moyibi. Ako yiba minéraux na este, ako bisa na sambi. Lelo yo mama ndenge ni tolo banana. Moïse Katumbi a bengi congolais. Lelo. Mais son fils a député na Zambie. Oh, oui, je te dis la vérité. Moi, na Moïse Katumbi azali député national na Zambie. Moi, na Moïse Katumbi. Moi, na Moïse Katumbi. J'ai dit ça Francis Kalombo. Na ko comme appelle na ka Francis Kalombo. Francis Kalombo azolanda ngai bango nyonso bazolanda ngai. Moi, na Moïse Katumbi minito député national na Zambie. Awa zoni benga congolais. Yebisanga nani? Yebisanga nani na tawana. Tokobenga Moïse Katumbi nani? Mais ça ndenge mabé le Roubaix-Roy as député. Mais Roubaix-Roy c'est parce que Kabila est là. Roubaix-Roy s'il est devenu député sur la commission Nani, c'est parce que Kabila Moutouatiaki wana. Quand on parle de Kabila, on va faire Chilombo Antoine. Bango mi balé basa bato côté moko. Je t'avais dit que Chilombo wana bozo mona wana. Il est nani Rwandais, il est angolais. Na ibisaka yoti. Lelo ba vérité bimi. La vérité bimi papa. Ngai mama nanga naza chercher. Et puis na solo la kanaba kulutu ya mboka oyo. Bango bato babetelanga masolo tala bango lokola bakomi bakoko bakomi mibange moye balo basusu ezate bibliothèque wale konga ko yango bako pesa ngai na ko panza Roubaix-Roy azana sima Kabila Roubaix-Roy c'est Rwandais alors Félix Sanani Félix akena Rwanda ke ko fuka mana cimetière moko boy faut yebisa biso cimetière wana eza nani mais cimetière wana eza mama na ye Félix akena Rwanda akeko fuka mana cimetière. Il doit nous dire cimetière akeko fuka mana eza cimetière ya nani? Bokundoli Makam. Génial cimetière ya mama na ye. Félix la cimetière na Rwanda. Félix Antoine Chilombo. Na benga Tshisekedi parce qu'il n'est pas le sang de Tshisekedi. Parce que soka sama kile ya pas Tshisekedi akosa makambo to mona te. Antoine Chilombo a Félix akeko fuka mana cimetière ya mama na kati ya Rwanda. Na cimetière na cimetière yo moni j'ai vu ça et j'ai des preuves. Papa pesa pesa preuve ko malheureusement on a coupé son asima parce que makamu nyonso batina ngai na téléphone na OK afukami na cimetière na Nico Félix na cimetière maman na Rwanda maman na zaka rwandaise angolais na ibisaka yoti na maman Marthe ça va zela lokolo luka kizela na luka maman Marthe botami le 25 février 1952 Félix Azamwana misape pas bango. Félix Abotami le 16 août 1963. Quand nous prenons 63 divisé par 52, ça nous donne 11. C'est que tant que Félix Abotama qui maman Martha ça qui na âge à 11 ans. Ce qui Abota qui Félix à âge à 11 ans. Yaya Félix Abotona mi balé. Abota na âge ni. Yango na yeso que Félix Aza Rwandais,
Félix aza angolais. Donc maman Marthe avec le quoi ebisa to loba. Maman Marthe nde aza mutu kaka oyo ba pese mopanzi. Tika to bamba kombo. Ebisa ndenge za kala ke ndekolanga akufi angolaise yakayo pe o sunga yo na sunga mandenge za bona na saswana. Félix ake na Rwanda ke fuke mala mama na ye na kata simekera mama na ye na Rwanda. OK. Moïse Katumbi. Problème nezoleka. Moïse Katumbi na yebisaka yo ke azaka pion à Kabila. C'est Kabila qui avait voyé Moïse Katumbi à contre l'union sacrée. Ça c'est vrai. Alors, quand Moïse Katumbi est venu à l'union sacrée, lui croyait que non, Bakosili ça va sanctionner pour qu'en 2023 qu'il soit candidat. Jean-Pierre Bemba même baye kokota wana. Tango baye Chilomba beti Jean-Pierre Bemba. Au moins Jean-Pierre Bemba comme baba. Jean-Pierre Bemba a commis baba. Lelo toko sala bongo te tolobaki samedi bandeko ko benga boyende mo émission ebebaka vraiment bandeko mingi ba ko benga la mikili ya bapaya vraiment wana bozala na moi kimia toko yamba bino kasi en direct ko zala bongo samedi toke mona bongo. Jean-Pierre Bemba lelo a commis baba. Pona nini parce que Chilomba lobi na ye monsieur. Tu as un grand problème au niveau de l'international. Problème, il y a subordination des témoins. Jusque-là, et Zawana. Ndengo Zawana, au komi ko wele la biloko ya papa Saolo na bande konayo. Awa lelo zoya. Dede Ozaki Kanda na 2006. Otekeli Kabila Bokosi. Ozoya le sous-supposé na Congo nini. Akomi baba. Et comme il tourne à Katumbi. Katumbi aye. Alors non, je me prépare pour que la 2023 na la candidat. Candidat ngo pe za la peuple te candidat Kabila. Aïe, Chilombo alobi na ye pour être candidat au Congo, il faut essayer aux 100% congolais. Et décourager Katumbi. Nous avons kolungwa na bango na kati ya lamuka po bakota na union sacrée bakena na des tendances. Tokei soki simbi totikali kuna, soki simbi te tosanini. Côté bokozonga ne ba nyama na bino bazali entre ta charte ya de la muka bango ba passer ya bango ba passer ke bango ba kozonga wapi ba pasoli ba kanisa ki no côté ba kende makambo ke changer bon nzoka côté ba ke mi bwaka na mai eza lokola ligoro do akimi mula na maziba côté ake muzindo makasi moya zonga ezate yango to sala ki collège de président na kata la muka parce que la muka eza peuple la muka eza état d'esprit to loba ki lokola ba kei. Je te donne un exemple. La Moukandeng ezaki wana ezaki 7 personnes. Chilombo na Kamere balungwi. Banda bakenda balobela la mukate. Oui. Fredi Matungulu na Mbusa na Musi bakei. Banda bakenda balobela la mukate. Boni Bemba na Katumbi bakolobela susula la muka. C'est parce qu'ils ont compris que faiblesse échec et continue na kana bango. OK. Pour le moment, Moïse Katumbi a commis chauve-souris. Oh, oui, Moïse Katumbi a commis Ngembo. Ngembo. Azana 3 significatifs. Yali boso Ngembo azaka ndeke. Yami bale Ngembo azaka mpuku. Yami satu Ngembo azaka nyama. Yebisanga wana to kobenga yo kombo ya nani? Ya nani? Chauve-souris. Chauve-souris. Tanto azandeke? Tanto azandeke, tanto akomi mpuku, tanto akomi nyama. Parce que Ngembo nde azana. Azana ba papu. Ngembo nde azana. Azana mino. Ngembo nde azana ba poil na nzoto. Vous comprendre? Akomi Ngembo azonga zamba basi sa kusala ye. Donc ba pesa ke forme malamu. Oui, azonga na zamba basi sa kusala ye. Bandeke batele babi o asa biso. Non, batili ya bandeke babi to yebete. Azana ba poil. Na banyama babi minute. Ai kena banyama boy. Wapi makolo? Wai makolo. Ai kena bapuku boy. Mais finalement, mpuku azana mapapu. Yango to bengi Moïse Katumbi comme chauve souris. Azonga siko. Bazongi sa ye na zamba basi sa kusala ye. Awa esika na isaliti. Moïse zonga la zamba s'il vous plaît. Francis Kalombo, maman Nangaï. S'il y a des gens qui sont des ingrats au Congo, ngana kobenga lokola nani Francis Kalombo c'est un ingrat. Asali souni. Francis Kalombo lobi non, Moïse Katumbi, c'était coordinateur de l'Amuka, Martin Fayulu Adolphe Musito, makamba nabi Monsieur Francis. Aouti nakuta na Francis Kalombo na azongi. Bafongoli omoni soko komi na bureau communal à Kimbaseke. Na ngambu koto na fongola place de résistance mo ezali wana. Na sima na biso ezana bureau à Moïse Katumbi. Qui sait que Francis Kalombo benga po akosanga na 4000 $, na lungwana na kombana ke na man ensemble. Oh la 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 la. Francis Kalombo na lobi na yo soki olandaka be mission oyo appelle-moi comme ça yo nanga to leka na plateau to makamuno solo bana ngai ngana bimiselo siko na télévision vérité mona na sikoli. Lelo Francis Kalombo da soki amoni ngaboye awolobate. Nazo luka yo olukanga na 4000 $, na sabote combat na ya epana yo. Lelo komi yanke ya koloba. Naza na posta na yo nanga ya katolika na émission to panza siko sekele. Lelo Francis Kalombo olobani. Tolobi na ye président na yo
De un, il n'est pas congolais. De deux, il n'est pas politicien. Moïse Katumbi, c'est diplômé d'État à la salle mécanique générale. Ok. Moïse Katumbi a yé na kati ya Congo. Azaki commerçant, azaki teka babisi, azaki teka ba poisson salé. Moïse Katumbi nata wana azaki commerçant, azaki vendeur de poissons salés, makayabu. Bitoyo. Voilà. Azo zango na Zambie, ezo kota na Congo. Kabila era yoko kuta na ye. Lokola baza bango nyonso bapaya akomisa gouverneur. Kokomisa komisa ke gouverneur, Moïse Katumbi a yibi minéré à peuple na ninga kosakana te. A escroquer pe na mo Kabila. Escroquer na Kabila. Nazo côté nazo kende. Moïse Katumbi bateki minéré mbongo ke bimanangola. Kabila tindi bango ye na ancien gouverneur wa kufa ya Congo central nani? Mbati. Oyebi eloko mbati akufela? Kabali solo ti lelo to yebaka te. Mama na ngai babengisa na lombango yawe. Yango nazo kende. Yango lelo na ye pona loba. Bon. Lelo fuma na ye. En tout cas loba na tikeli o micro na ko tuna pe mitune belete. Bateki minéré mbongo eleki parangola. Eduardo Santos abengi Kabila. Alobi no yaka mbongo na yo ye. Ozo mbongo wana. Kabila benga Moïse Katumbi na mbati. Mbati pasaki bien Angola, ya zaki su. Ya pasaka Angola te. Na ebiti. Wana na kobeta ngosi. Alors tango bake bazwi mbongo basali kuna 4 jours bazonge pas Kabila te. Kabila benga boye Eduardo Santos non, c'est déjà 4 jours passés depuis na tindo mbongo. Abenga mbati na Congo central. Koya mbati be kokuta na Kabila kozonga ne Kabila tindi bato bakebuma na nzela. Babomi na nzela sangwe ke pa Moïse Katumbi parce que azako zela soki babomi mbati bakobenga pe Katumbi asani baboma ye. Katumbi a comprendre yango mona la sani akimaka. Donc mbongo balobaka ke Angolais banaye ko soutenir mbati ezaki ne mbongo bakene ko beta coup. Mbongo bakeno sala coup. Yango wana nde eloko eboma mbati. Kokima Katumbi na Congo ezaka pona mbongo wana. Donc mbongo ya ye babandolo baka Angolais ba soutenir ka yenzo kanesa ki mbongo minéré. Mbongo mama mbongo na biso mboka. Mbongo ya mboka. Vraiment bino moko bana Congo central banze boyoki po eloko le tungisa biso bolobaki azaki na mbongo ebele babane ko sala ba faire na Angolais babane ko soutenir mais aujourd'hui bomoni ke moto abomaye ezali bongo Kabila na mbongo baliaka na Moïse Katumbi ndeko na ngai. Mama na ngai. Siko Kabila wana azaka toujours na Congo ndeko na ngai. Kabila wana azali kokende mwana mboka la bike boko tala biso mwa tango mais tout le banana makama mboka. Kabila assassin génocidaire abomi mais lelo Kabila na kati ya gouvernement tolo ba Kabila ndaza ko empêcher tolo ba Félix ndako kokelo côté po yepa za rwandais tolo ba nini na kati ya gouvernement oyo bloqué ti lelo mais sama azozwa 8500 na flat ou alalaka. Donc salaire neto yebite mwana mboka nini eko bloqué c'est toujours Kabila. Matondo mwana mboka yango na iso kelelo na ye pona loba. Gouvernement ya sama soki ezo bimate eza na 3 choses. Chose à liboso illégitimité à présent na ye. Chose à mi balé négociation na ba député 390 députés basala ka pétition à Jani Mabouli. Troisième chose est un partage de postes. Naki na moulaï nango. Ba yebisa ki biso ke non gouvernement ya Kabila ya coalition FCC cash ezaki belé fo ba buka batu mususu ba ki sa gouvernement et comme na 32 postes à ministère. Donc on a que c'est une bonne idée, on croyait que Kosimba ba ya kotala bo esimbité ba komisa ko 45. Na budget ya 3 milliards 500 000. 3 milliards 500 wana masolo. 3 milliards 500 millions de dollars wana masolo mais na misu boye eloko ezate. Na 45 postes au ministère ba moni ke Kosimba te lobby Jean-Marc Kabunda bengisi ba député. Bon. Tango bengisi bango ba baxi sous 10 postes comme 55 postes. Na 55 postes wana ezo simba kaka te parce que ba député wana baza toujours déterminé. Ba lobby to ko zo ba poste. Soki tozu ba poste te. Donc yango nde liwa ya Molière. Ouais. Yango donc ceux qui tozu ba poste et ko senga mutu na mutu claquer porta sala nini et ceux qui kaka gouvernement ebimi okomona majorité wana na mayo wo place Félix akozanga maloba ba komi kotala tocha nani totika nani Dede Moïse Katumbi aboyi kokota na kati ya union sacrée j'espère nani oyo onyembi awuti koloba ngo porte-parole na ye alobi no ngai na sengi na président na ngai Moïse Katumbi tokite union salité. Oh, je te dis la vérité.
lelo ba quitter Union Salité. Jean-Pierre Bemba même maman la fois passée kaka na semaine otozali na uti komona bande kwa IDPS ko kena bureau MLC Babukango. Oh la 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 la. Bakei na bureau MLC Babuka na tuni bango. Muto bobenga ka ministre de défense. Ministre de défense. Le combien ennemi? Kabila Bonani Katumbo bobenga ka premier ministre. Le combien doki? Ba comprendre que non, rien ne marche na kati ya Union Salité. Et puis je te dis que Union Salité wana ekobimate, Chilombo azo risquer asenga dialogue. OK. Chilombo azo senga dialogue, biso pe tozozela ye. Mais lelo mwana mboko yemoko komine sika wana pamba tena ngai na loba yango ke boko suka la dialogue pour rien ne va ba kele Kabila telemi akankemi alobi mama ja bon rétablissement salam alaikum na ba musulman nga vraiment bozolanda biso musika kuna na Belgique Anita Babe il faut kuyo moto wana moni bebe na ngai ya kitoko penza na Allemagne a bebe na ngai vraiment nzambe ya lola abatela mwana mboka siko uchi kolobali kama kitoko mais quand nous ko éclaircir place wana départ bazala souci bazonga la muka dialogue est-ce que les deux leaders bako kelete Matoni po bango pe bazo nini réforme saka moko ya dialogue wana na seki balobaka soki ozo benga na mutu soki mutu wana na lembite yo pe ko lemba te parce que soki olembi mutu asani siko énergie obebisa kozwa mbango wana o bénéficier nini amen lokola bango na ba lembite biso pe to ko lemba te biso pona biso asenga dialogue te ça nous ne concerne pas souci na biso eza Tshisekedi Tshilombo doit quitter la RDC. Parce que c'est lui qui est l'entête, il y a massacre est. Au Bengue so quand même Tshisekedi. Lokola to mesana na biso mais. Ah mais yo elingaka ngote. Tshilombo, Antoine Félix, Azotika Congo. À quel Nkamba? Tu sais qu'est-ce qui s'est passé en Kamba? Tu sais qu'est-ce qui s'est passé en Kamba? Soki aza chrétien ndenga mikumi sakawana alo baba vérité nini salama ki na Nkamba. Sakola nini salama Nkamba. Matondo. Mabele en Kamba eza mabele moko eza saint. Papa Simon Kimbangu na combat sala. Azalaka na corruption te? Jamais. Azalaka na division te? Jamais. Azalaka na tribalisté te? Jamais. Papa Simon Kimbangu abundela mboka. C'est que mutu akoke nyata mabele en Kamba fo azala mutu azobundela mboka. Yo za moyibi. Alléluia. Yo za commandant ya ba rebelle. Yo za provocateur ya tuerie ya est. Papa Kimbangu bisika azali azosani azomona tango yoko ke konyata mabele na ye okozala beni jamais. Tu sais que Félix alinga ki akanga masusu pour la deuxième fois ndenga akanga maka mukola passation de pouvoir na ebisaka yo mukolo wana ke départ ya Félix Tshisekedi Tshilombo ezalaka mukola salaka passation de pouvoir en pleine manifestation Félix a quoi malade ndek on ezaka dia ko boya simba monde entier monana ka mauvais départ nyonso et monani départ nyonso mabe nango eyeba kani bande Félix akena Nkamba makolo o ekangami na kati ya mabeli. Alléluia. Akoki kotambola te maman, je te dis la vérité, si les gens qui étaient avec Félix Baza batumoko en vérité pas le bango akoki kotambola te akoki kotambola te akoki kotambola te makolo ekangami na kati ya Nkamba. C'est pour dire que non, il est volé Dédé, il ne fait pas le combat qui correspond avec le combat de Papa Simon Kimbangu. Aye asali discours ya lukuta kozonga na ye matondo mingi bana kingabwa ndenge bobambela kinga mabanga vraiment babamba ke mabanga ndenge na salaka yango. Alors na kosenga na bandeko nanga ba diaspora awa combat ya turo yo tozo beta ngo siko na ba plateau te to lubela ngo siko na télévision te et komi combat ya motema biso ba oyo même yo bonga maka déjà oui. Parce que yebi ko le kane tozo le kabo koma pe ndemi makasi oui to sala manso soki bandeko na biso ba diaspora balingi biso basomela biso même ba passeport balukela biso même ba passeport pour soki yindi to ke pema même 2 mois
kozonga na biso to akosala su DGM eloko on a changé. Merci na Valère Mangituka wana za demande ba ndeko ba diaspora bo sunga biso pamba te to ko beta to ko frapper ndeka to ko loba ka to ko benze ko sa eloko mwana mboka na moni kula ba ota biso la régie ba bitu ko moke la suka poto batela ka epele kwa to moni mvula boye to ko loba pela sa mvula esengela zonga mwana mboka nene siko ko loba na maemanso ba ko sola boye po ndeke tuza boye chilomba ko banga po ba mo ba bandide ya konganga ete ba Rwandais batondi na cité Mamobutu tant to lobaki ba boyaki na makambo ya boye nini ko ekoloba pele so numéro na yo po ete bato yo mususu ba ko tuna nga numéro bazwa mbala moko ndeko soko so numéro bengi sala ka pe moi quelque chose ko sala bien benga loba makamba encouragement tanisa ka pe ndeko amela mai akozwa traitement matondo mama na ngai oyo to bundaka na komba vraiment oza mama moko tika nzambe asunga yo nzambe apambola yo parce que baze belete ndenge mama moko ayisinga yebisa mama océan atelemaka place aza wana a garder bande na ye aza mwasi na kati ya mibali tolobaki na bango ke le pays est dirigé par les Rwandais lelo soki Félix a komi kolobaki no ba Rwandais batoni akufa prière na ngai eza Félix asa nini akufa mwana mboka okomiso makasi boye tika nzambe ya nalobi na yo ke balobaka o eza César ya César ya nzambe pe ya nzambe OK na bongo oui rendre César ce qui est à César ya nzambe ya salibiso mabe pezongela balobaka celui qui combat de l'épée mère de l'épée. OK c'est la Bible qui nous dit oui za bongo souwa nanga eza Félix doit partir ce qui a été akokufa. OK alors ce qui ba Rwandais ba côté belé to yebi système to kosala. Je me souviens encore en 1998 wananga nazaki na âge à 7 ans nazo passé deuxième primaire oyebi eloko esalama awa na kati ya mboka to boma ba Rwandais tozo zela coordonnateur actuel ya lamuka abimisa biso na balabala ko bima na balabala to ko bima wana yango na biso binoke bo sombela biso ba passeport sur bolinga biso ko bima na biso balabala tokoyeba qui est Rwandais, qui est Congolais. À partir d'aujourd'hui, na sengi na Kagame, tinda avion, bazongi sa Rwandais na mboka na yo. Soki otindi bangote, cimetière ya bandeko na yo kozala ba terrasser. Ça je te dis. Kagame tinda batu na yo, tinda avion, bazwa batu na yo ezongi sa bango Rwanda. Soki ozongi si bangote, biso tozo bana makamu na biso ko bimana balabala. Terrasser ko koma cimetière ya ba Rwandais. Wana tolobi yango lelo ndeko moko muluba akolela lobi mamose ya boni epai na yo kaka baluba bobeta bango ese biso baluba nyoso tozolia mbonga Félix biso to monke Félix aza mutu mabe wana na banzi bo épargner baluba mbalo epo baluba baleli muluba za ennemi nanga te muluba za congolais. OK Félix lelo azolia azotonda azokoma soki ndenge nini baluba azo bénéficier ni baluba nde sikonga na kokomisa muluba ennemi na problème bino nde baluba nde bolingi komi komisa binemi muluba za congolais soki omoni muluba soutenir Félix ke ayebeloko te je suis Israël Mutombo alobi na ngai soki mutu azoloba ke Félix na 2 ans abozolinga sala eloko asala so eloko nini sa yeboyela bayeloba na ye oyebi eloko te lelo Chilombo afundi ba journaliste wa afundi 4 journalistes wana baza baloba te lobana likambo bandeko na ngato bosala ngo sakola na likambo ba journaliste Félix afundi bango bani boni bota la président de la République kabu ya pesa so ma minute muke président de la République afundi ba journaliste pas trop ça likambo odombo le 28 afundi ba journaliste ngo ndenge lipe ba journaliste banani Chilombo afundi ba journaliste baza 4 personnes malgré les noms qui m'échappent afundi bango po basolo ba vérité et puis Nathalie na kata batwana basolo ba wana ce sont des Kasaïens. OK j'ai vite compris qu'il y a des Kasaïens qui réfléchissent. J'ai compris qu'il y a des Kasaïens qui raisonnent. Et les Arabes Kasaïens va comprendre que le Congo est comme une chute. Yango ba komi koloba busolo pomboke tongwama mboka ke liboso Chilombo Antoine alungwa zonga mboka ya mama na Rwanda. Bandi ko balandi tope misaye pamba te azali utile na banze boboni makamba lobaka esalaka mwa malamu te ndeko tokomi na biso na suka le 28 odombo azokile kosamba ezali ko République démocratique du Congo accusé par le Rwanda na même tribunal oba français balobaki baza incompétent ba kokate pour na Congo mais pour na Rwanda bakei maloba no suka pe numéro de téléphone pour to kabona ndeko dombo aza congolais soki Chilombo aza congolais akopesa nzela ndeni ba ndeko dombo asamba le 28 tozo soutenir tribunal ya ndeko dombo ndenge bazo sambisa libanda
biso atozo sala les manifestations soki ba Rwanda mboko eza bango odombo ake Rwanda po ake yibate odombo alandi mwasi Kagame te odombo aboto lelo komoka ba Rwanda te akokangama na problème nini amen soki kaka ba meki buzoba déjà na lobiti nyonso rasangisa sala lango résumé na tindi Kagame maloba ke na buzoba zo sala wana na neve na ye Chilombo ndoki tokoyebana mende kodombo akosala lelo komoko te on va le soutenir pe akobima mutu moko akosala mabete mutu moko pe akokanga ya kozala te ndenga zoke samba abundeli mboka nzambe na biso papa Simon Kimbangu akosoutenir ye elonge kozala ngambu na ye eloko moko ekomela ye te pona sukisa na pesa ka numéro na ngai ngona kubanga te na makambo pe fo banga ma pesa kaka po mesana matondo bon yango na osala ndenge te pesa kaka me bato boko benga ye bozala bato malamu soki bobengela lolinga mabe bokokutana na mfumu Kimbangu matondo numéro na ngai ezali plus 243 82 95 76 227 plus 243 82 95 76 227 plus 243 D 8 D 95 76 DD7 wana na awande totie penza litono po ete mwana mboka esengela zonga na lombango kasi bandeko balanzila yebike boali penza ebele bayanga ndeko makambo pe ezwi ebele bokufeli ba maladi balipaso vraiment na lobika ka nzambe ya lola abatela bilo prompt rétablissement vraiment bayako na libota nyonso ba condoléances ndenge tolobaka on est toujours ensemble CCDP Odombo on est ensemble penza ndenge tozoke de boyebiso tokoza la France si ce n'est pas Rwanda c'est donc la France qui a tué millions plutôt de Congolais et le collapse de Zala Mukaka Yangwana. Merci encore une fois, Nakabuya l'homme puissant, on n'échange pas l'équipe qui gagne. Voilà la Moni Bongo, notre coordonnateur d'Acosta Mundele El Campo, Dieu n'aima jamais. Merci na Pape Dieu, directeur à recherche stratégique. Et merci na Sango Mokondi, Parabeniso Babiso, et mon ami de tous les temps, Dieu nous soit. Merci na Yolik Makanaki, na Autriche, Eratakate. Merci na Désiré Botuna, na Australie, na Maman Elisabeth Botuna, Maman Elisabeth Nkoi Pumba, la France, Célestine, la France, Maman Sidonie, Maman ya Moto Bojali, Anita Babel, la Belgique. En tout cas, Bozali tellement ébélé, Bissola Bilo Tozali, toujours ensemble, Tozali Kobunda et Tumba République démocratique du Congo. Tosimba Fumu Mozitu, Tosimba président et poète, Tosi Samakambo Oyo, Bilo Bato, Bozala Katukubianza, Toza vraiment la poste Bilo Jackson, le long Yangandeko, vraiment Bozali ébélé, Wana Moni, Kila me plus c'est 49, Bokile Lokondo, et Fampe Kato. Merci encore une fois, Ndekolanga, vraiment Nzambe Alola Pambola Bino. Merci beaucoup. Tokutana na mikolo mizali koya, soki yeso azongite, bye.